Merci Balandi Ossia du Congo, merci. Nabino Europé sa confiance, Zamoko ya Bino Mouanandeko résistant, Bruno Mimbenga Bouyebi, situation au Tozanango, le 5 décembre, point de presse et Kosalema, et puis le 15 décembre, Tokozali Bosso à siège et à Seni, où il y a déjà na jeune Massina Pascal Bana Tchangou, Solaki Nabino. Le 15, vous allez un certain jeudi, et puis lundi, le 5, pour de presse, vous savez, on a repris sa directive Moussou Asika. Parce qu'avec la ligne où vont les choses, tous les temps observer attitude, il y a forcing au régime actuel, Boébi Zakosala, silence radio, Boébi, Lélo n'a parlé du peuple, Félix Tshisekedi, a bien dit que jeune. Bon, pour moi, je pense que ça jeunesse moro, où ils ont la conscience. Où Bakena pour répondre n'appelle à Félix Tshisekedi. Bon, je comprends que ça qui va militer IDPS, na quelques activistes missus au boyebi basomba bango, ou tout ça qui n'a pas na kati ya combat basomba bango et puis Bakena pour répondre na kati ya appel à Tshisekedi au boye. Et ça qui juste na ko benga en terme parce que jeunesse eux ont la conscience et ou jamais ko répondre na mbela à Félix Tshisekedi. Ou bien c'était une manière peut-être ba kende. Ce conscience c'est là qui pour nous rappeler que non makambu oyeboye depuis aux oies pouvoir 4 ans oyeboye et là comme côté il y a malonga biso peuple congolais tout le monde. Alors pour éviter un bain de son en 2023 ou bien désordre dans kati mboka ou bien crise politique est s'installer ou bien nyonso eko koma na mboka dans l'assemblée crise politique mais malheureusement tellement nous avons face à nous une jeunesse très inconsciente Bakei Kuna, Bakei Koyembe la Félix Tshisekedi. Et puis par contre, qu'est-ce que tu l'ombolère a dit? Naebi ba problème nabino, naebi ba passe nabino, na komeka ko résoudre amour. Et puis, à ce moment-là, une jeunesse éveillée, ils sont capables d'apporter les mélas pour la sécurité en Moka. Bon, dans le sens, il y a une responsabilité au Tshisekedi Azanango vis-à-vis, il y a une agression, il y a une agression en Moka. Il jette l'éponge dans la jeunesse. Mais pas sinon, il y a désordre de cette manifestation. On avait bien dit, c'est la jeunesse qui a été invitée, mais on a vu, Bitumba et Bundi, il y a eu des jeunes depuis 6 heures, Moulongo, alors on se pose des questions. Genre, il y a peuple congolais au Bissot de Zali. Bozo se paie l'élection. Mais bozo bakeno si ma élection il y a des irrégularités dans la carte ya makambo wana. Bozo kumisa Tshisekedi, Mwamai ou Mele Koso. Mais bozo na keno calendrier électoral. Oh Denis Kadima Asali a Pesibino. Bozo na ke na carte ya calendrier wana, il y a des préalables oh eza écrit na carte ya makambo wana. Eza lokola par exemple que non ngai Bruno nazana besoin que ne ko bala mwasi. Mais pour na ko bala mwasi on ko senga il faut salle de fête ezala mbongo masanga biloko kolia nyonso wana il faut eza lokola calendrier électoral au Denis Kadima Asali. Mais pour que biloko wana ezala réaliser pour na que ne ko bala mwana batu famille wana ko tuna est-ce que ozana musala parce que na oui jamais ko attendre ka toujours que non famille ko cotiser ba tela mbongo pour na bala. C'est ce que Félix Tshisekedi est en train de nous faire. Azo distraire bino a bien très bien que non élection ko ça les mater. Denis Kadima a tali si bino calendrier électoral. Na meka ko expliquer mon émission passée, na démontrer qu'il y a un noir sur blanc que non batu o boy baza ko préparer tricherie à ciel ouvert. Parce que lelo o discours il y a président burundais. Et ça discours o boy et il y a qui éveille conscience ma gêne. Quand un président burundais dit chers Congolais, biso force ya EAC, État d'Afrique communauté, toko sécuriser bino jusqu'à ce que gouvernement na bino et s'organiser sur le plan militaire, na sur le plan de la police. N'est-ce pas au besoin insulte? Mais bino bolongwe, bokei na kati ya parlement, ko betela ndeko na bino Tshisekedi. Pour moi, je pense que Ezaki Nango appelle au Félix comme étant un ancien parlementaire debout, a bien occupé de connaître parlementaire debout pour Bakutana Basolola. Rien de bon. Une jeunesse perdue.
une jeunesse oh boy ezana refaire te repère au que toki kozwa ba jeune à Congo ba telemi pour na telemi la Tshisekedi. C'était une occasion pour na bino ko bisa Félix Tshisekedi ba vérité en face. Bino ba sombi bino. Mais malheureusement pour cette occasion on a yango bozomona nous les jeunes conscients autondimi bien que bato musu bazo ba non bino boza la résistance c'était ce qui que tozaki na résistance c'était oh bon monde ba jeune ba sombi bango ba kei kuna ko soutenir Tshisekedi. Ils ont changé leur position pour la nini parce que la jeunesse congolaise a soif ya kulukambongo. Ketia miet ndé na betela kabino histoire exemple il y a Hitler à l'époque à Zoa Soso à déprimer même Soso wana alobi botala ce qui va se passer na kati ya Soso oyo azungu babwaki Soso abosani douleur na ye abosani ki balongoli plume oyo batela kai na malili na douleur wana Soso bandi kolanda Bangouba, moko. C'est pareil, na biso ba jeune congolais. Comment est-ce que Félix qui insulte la jeunesse? Comment est-ce que Félix a corrompu moko na ba ministre nae? Mais vous partez là-bas, vous beteli maboko, fait du fait, bozongi, eloko o ba longa lobeli bino ezati. Tala bisika oyo cupidité. Lokoso. Marque endurance ya bitumba. Biso tout ozo bunda awabo. On n'a pas du travail, mais ozo tenir coup parce que toyebi keza makambo ya mboka. Si nous luttons demain ou tôt ou tard et que tu reçu comme misamboka na biso na kati ya ba oppresseur le club Tshisekedi na bato misusu wana nous allons nous retrouver aussi dans la société na musala auto sala na classe. Lelo obo, ce que to lingi ko analyser maloba président burundais, c'est que état de l'Est community ba force na bango ba Burundi ba Uganda na ba misusu wana ba kovanda kana Congo ti mukolo oyo boye gouvernement et kozwa conscience pour na réformer l'armée. C'est pas là que c'est ce qu'ils veulent nous dire. Et puis par là na kobi ko ba que non ba Rwandais le quoi ba a besoin de richesse. Est-ce que ba kovanda on a jusqu'à ce que mukolo oyo boye ba minerai nyonso ya est ya RDC ko sila nde bango bakozonga na mboka na bango. Chers Congolais, regardez bisika oyo Félix azomi mamboka. Il y a des vidéos to sola ki rende komoko abengaki ngai yaza na Goma pour me dire que non ba M23 ndenge baza wana baza na mission oyo boye Rwanda pesaki bango parce que ti to comme en décembre to kota janvier 2023 opération na bango il faut à la réussite parce que décembre oh bonti bomona ki Félix azo kena kotambolaka akende na mboka oh boy akende na Kenya akende na Angola ezala ki pona ko finaliser makambo parce que Félix ba bengaye tangu pression ezala ki na 2018 ba bengaye na Rwanda pour lui dire que non tala gagner l'élection té alors muto gagner l'élection ezala ki muto intel sur on dimi pouvoir signer d'accord ou eza awa Félix avant 5 minutes a tia mutu merci. Et l'on est en train de réfléchir et puis à lui accorder ngata abenga maman Marti. Abengi maman Marti a dit c'est signé to ko dribbler bango. Comme na mutu na bango ba pasaki que non lokola eza ba black na bango la chinoiserie ba ko dribbler ba touch. Aujourd'hui là, il se retrouve devant un fait accompli que ba Rwandais, na ba Burundais, na ba Kenya, ba comme si Nasuka, Félix ne sait où s'en sortir. Il y a moi là beaucoup se rappeler les sous Tshisekedi Alobaka, je suis prêt à mourir pour na restaurer Est ya mboka na biso. Parce que Félix Alobaka ko balkaniser mboka te, yango wana tango bakena ko signer ba corps. Et ça le marque non Kagame atinda ba représentant na Kingakati. Bisika oyo boye bakena ko sala pacte du sang au Félix Amela. Yango boyoka Félix Obaka non si s'agit pour na ko kufa pour na Congo na kokufa mais pour na ko balkaniser Congo et ko lokwane ko sala maté. Chers Congolais, botala bisika ba Rwandais bazwa biso. Ba Rwandais va comprendre point faible na biso que ba Congolais baza ba péré, ba Congolais baza le koso, baza amoureux ya bière, baza amoureux ya mbongo, dès le oyo boye, ba ko comprendre que non pour na ko ba Congolais, il faut le maintenir na kati ya situation oyo boye. Et le Kouane banda depuis 1959 1962 oyo boye ba Rwandais basala étude na bango ba comprenant que ba Congolais basa ba tumoko ya distraction. Yango wana nazo bengisa bino ba jeune. Le 5 décembre na oza na point de presse où nazo invité maman Osea. Le 15
tozana descente liboso aseni lokola Félix a eu obligation à défier le peuple congolais lokola Félix a moni que na face na il n'y a pas une opposition alors biso tozoya monsieur Tshisekedi okotambola na cadavre ba congolais parce que to permettre loko obino bozoli nga kosala wana te ni moins encore et loko obino bosali déjà et tika ba travaux de finissage que non ba rwandais na ba Kenya tinde ba yo wana pour ba sécuriser mboka wana pour que non ba congolais ba bundate ceux qui ba congolais ba bundi allez bango ba kokotela bande kuna bango alors il est temps je parle ici avec un ton très rigoureux pour vous dire que non le 15 décembre 2022 Mboula et Beta te moyen de déplacer ezala te nous allons faire le pied pour na komema ba jeune oyoboye baza n'esprit ya ko libérer mboka bomona ki dozaki ko bunda bitumba oyoboye mama Océan bandeko misusu boyebi pour ne pas citer leur nom totikala ki 3 mais aujourd'hui nous avons compris aussi ça c'est la trahison ya combat même tout la moto a responsable na bitumba otozo moi je passais à tozo bunda bitumba poto tele mais la Tshisekedi mais ce qui s'est passé et lequel attendement na ngai yango nazo mituna quel genre de jeunesse au biso toza chers jeunes congolais chers journalistes bandeko na ngai diaspora ba mama na ngai batata na ngai bana Congo bisika nyonso bozali mboka ezokende mabe toteli mato bundela mboka na biso pona ko barenzela il faut d'activité à makasi parce que le lobo moni hymne national beti na kati na palais du peuple après hymne national ba yembi hymne ya IDPS où sont les opposants congolais où sont les opposants congolais où sont-ils c'est que ba bango tu baso cautionner biloko zo le kanakati ya Congo yango wana bandeko na ngai je ne serai pas très long aujourd'hui parce que na ça concentré il y a point de presse au Salema le 5 lundi prochain et puis le 15 jeudi biso nyonso liboso ya bureau à Seni na Gombe ndenge balobaka bachala bafwa Félix vous allez nous trouver liboso na nzela na bino bobongama parce que détermination autozui même ngamoko ou bien même maman Océan to kwa cheminer komba o muto ko koya na piège ba rwandais ba sombie na mbongo o akondima ko kenda ko trahir conscience ko soutenir axe ya mabeti Tshisekedi moi je ne suis pas dans cette logique na ko forcer chemin na ngai na batu o baso croire na bitumba onga bundaka avec le peu de courage na bandeko o to bundaka na bango nous allons vaincre le combat ici yango na bengi sibino bandeko na ngai diaspora nous sommes humiliés tina niveau oyobo Félix avait insulté nos militaires Préda Burundi a insulté Mboka Abiso la corruption est commis monnayage est commis monnaie courante à Waboui na kati ya Mboka Abiso qu'est-ce que nous pouvons encore espérer remaniement balobizo salema dans quelques jours et là comme malonga na tali na kati ya remaniement wana je ne vis nanga et là comme côté malonga o ba changer si pas ba salika mo ba modification et puis na ba bilongi misu peut-être ya sikande ba suji ba pesi ba vice ministère so bino ba jeno bozo kende kuna sort na bino eza nini o bozo kende ko yimbela kati Tshisekedi na bengi si ba mama na nga diaspora bosunga ngai bosunga bitumba oyobo pour que les 5 points de presse soient les Canadiens et puis les 15 boyebi Bruno Mimbenga résistant Mobundeli je respecte mes engagements vis-à-vis ya mboka bosunga biso na muke o mutunyo so kozana ngo $1 $2 parce que le lo obo moni to bandaka bitumba o ebele na bandeko 4 ans de silité ba sombi ko sesa bandeko misusu pour le moment je peux dire que totikali kana maman aussi abiso mi balé à part bandeko misusu peut-être autres en a bango ensemble mais maman aussi le croise à moi aussi je peux dire que non je suis seul avec les jeunes il y a Tchangu il y a Mwamba il y a Funa il y a Lukunga ba congolais les 15 tous à la biso sur na bureau à Seni à partir à 8h Félix a kotambu la likula makila na biso na denikati alors nous avons besoin d'appui na bino parce que na loko zo sala passe ceux qui même bazo sombaka bandeko na biso to bandako bundana bango parce que tant to zo bele la bosunga biso bo soutenir biso ba déplacement ba nini ma financer mes autres yango bozo mona ndeko atali bo ba bengi atali bo ba promettre moi mbongo fils ya kokende pona nini
détermination et l'autre chose ça la politique ou bien l'autre chose quand il s'apprend à Congo na biso lobby la plupart des jeunes congolais baebi en côté ndenge ba tout va comprendre biso que non les Congolais devant l'argent devant l'ambiance devant la bière les Congolais sont très fragiles et puis ils sont capables de tout il y a côté quand même mboka na bango pe côté comme moto na numéro nangé zali wana plus de 143 81 73 11 702 plus de 143 81 73 11 702 Maman Jolie Maman Florence na Canada Maman Fatouma ba maman na ngai nyonso ya diaspora ba maman Chantal Maman Célestine Zamba Kosumba Maman Paulette Maman Pauline avenir mboka biso sans danger biso bana na bino o boboti biso poto bunda lobi na bopaka na bino ba mama o boboti biso bon mona Congo mobimba mais regardez Félix Azumboka pour ne lengia pouvoir apesi ba Rwandais lelo ba Rwandais na bandeko na bango batuchi ba envahir mboka pasi na motema itake mwana mobali na na douleur na o elekani lelo vu que les jeunes n'ont pas compris le sens de combat ba sombi ba jeunes congolais ce que boké kuna tant beaucoup ont un discours n'a même pas changé parce que Félix Azan il ne respecte pas lui-même ba corps wa signer même na batu na Genève va respecter à moté bota la exemple ba activiste misus ba kenda ki kuna mbosa benga ba pesa ba $3000 mais aujourd'hui tel que je vous parle ici $3000 wa les alité bon même exemple il y a Ozil à l'obéla makambo belé en Allemagne arata même mondial ba traité de tous les noms mais le Oboué Ozil pas bana ko défendre cause ya ba musulman le Ozil il est aimé par tout le monde vaut mieux natika nga moko ke na trahi conscience na ngai na ke na ko répondre à l'invitation à Tshisekedi na ke na ko zo ba batch makaro Ozil batch mais okité mais il a fallu qu'on renonce na nyonso de fait qu'on déplace ko zo ba batch Bokei na palais du peuple et là ko malongé lo ba mité je suis très déçu ma génération Abisso mais je comprends ils ont juste des fruits à Mbongo Zalité on est encore en train de se positionner nous avons besoin de soumis na bino tout cas lingana maman aussi nous allons acheminer ce combat 5 points de presse au Salem ma nouvelle directive de Salem comme je vous ai dit je respecterai mon engagement parce que mon même est le colonel à la police a Sengi a démissionné dans la police pour réintégrer l'armée FARDC parce qu'à l'objet non on ne peut pas accepter cette humiliation à niveau nous avons besoin de nos chaînes pour rien à parler du peuple les 5 points de presse au Salema et puis les 15 Rosali Bosso ya Bilasi Kadima Chilombo Major Silvano Kasongo Nabino batu nyonso o boza na besoin mutu na ngai na Rosali Bosso ya Seni soki bokoboma mais toujours bungela mboka na biso plus de 143 81 73 11 702 beaucoup prendre attitude de émission na ngalelo je suis déçu na jeunesse na biso la génération na biso nous sommes des beaux parleurs mais devant bongo devant proposition, on est fragile. Merci.